likolo site eza kaka moko kombo nango mpe bomoko ya mboka.com so olingi ba message makambo nyonso ba publicité olingi omonana pe bien ya kaka na site na biso www.bomokoyamboka.com esimbami na ye moko digital momo yepe.com no mona ba ser na biso Jili do mona ka basi kitoko na mibali kitoko talaka yo mo bino mo botalaka bomokoyamboka.com. Merci beaucoup ma soeur. Pour nos internautes, www.bomokoyamboka. Bomokoyamboka. www. Lobate osolobata osoloba biente kitoko bongo ekumbake ezoya ai bako chimbela di www.bomokoyamboka.com. Hey digital ba mama bomokoyamboka betingo ngangiriri bapeti bolongwa na ntela bomokoyamboka fiakola fiko fion bomokoyamboka fiakoli fiko fion. Zwanga bien, votre émission de Naïb Sarabino, Masola Kati, Favela Samuchachalados, Kumeda de l'Arta, Sourianta de Caliente, Sauce à la Poulanganda, Balobi, chaud dedans, chaud dehors, mais wapi, Nagacha Stockholm, Nagacha Sweden, Nagacha Scandinavie, mais Zosko Cobra Dingi Oyo, Favela Samuchachalados, écoutez Sikona, Bomoro Yamboka, avec Yemo Patrick Momo, le PDG, mais donc Talarara, PDG parce que en entreprise nae, Bomoro Yamboka, avec idéologie et puis impact, hein, pour les arranger on est en français. Idéologie avec impact. Si ko Bomoro Yamboka, mais nanenga ko bradingango, il fallait na Yambape jeune moko, oh déjà Bomoro Yamboka a soutenu déjà na kati ya Suédawa na ba démarche selon média selon masolo pour ye comme on aime tout et attirer ngai tanoki kaskito ngabi oh ndiri na ngade ya kombo chamuga wenge kaskito bonjour. Oh bonjour papa Rolls ndeni gozwanga bien nazio pena bien oui ngabe nazio bien tana nga voix na yo na ebite accent na kota bato Suédo tant na konga na neti je no mona poto me misa accent neti on mutaboma mujombe wana ka ba ki sedwa we biga quoi donc idéologie tel mais les cas donc voix donc comment voix moro mythique oui bigo au senti venant que non tant ka zoloba au senti que voix mythique mona Scandinavie ye kaskito mais nga suna zwaki yo lelo awawa po naoka kaskito andu liste kaskito producteur kaskito DJ kaskito animateur de fête kaskito maître danseur kaskito na ebité makambo belé na kati ya Suède balobi bazo bengo soki Blondie Black Blondie balobi Black Blondie. Ah bon, lui siko ba casquette wana nyonso po poser déjà casquito. Tala ba casquette. Oko expliquer biso yo vraiment zanani. T'es bon papa Rolls au komi pena place na no linga quoi. On comprend tango bengi déjà Black Blondie na moni na bia papa Rolls zwanga bien ozwinga pena bien quoi. En direct. Donc casquito aza pena mukonzi donc na loba mukonzi ya Suède quoi. On comprend hein? Oh. Toujours à Stockholm. Yo mon konzi Suède.
Ah, mais en n'engo na Papa Rolls. Ba mikonzi baza déjà ba Prince Monzale ba de ba. Prince. Te Papa Rolls. Ni mikonzi ya gendarmerie, mikonzi ya nini côté wa impôt. Ba mikonzi baza yo zo mikonzi ndeni. Te omoni siko ndenge Scandinavie na ndule. Te yo ba siko. Ba soirée na ebite pona mona biso na biso. Biso na biso. Club eza nini. Et puis pecho ndenga lati. Ba zero balingi makambo te. Te mais Papa Rolls omoni mukonzi eza siko na ba faso ebele. On comprend? Mukonzi siko nga na olobela omoni ba Prince Monzale ba donc yi aza patron. Aza sou mukonzi te o chef o te. Ya koma siko patron quoi. Kolo masolo. Ouais. Siko nga siko na mukonzi na musique, événement omoni ba fiche mystique, professeur à danse. Donc miko ba benga nga Afro Blondie quoi. Donc botara muke mais bota l'air mo. Te bazwaka muke bazwanga bien on ni Afro Blondie na longoli nga pona yo tara yo Papa Rolls ou bien Alpha Blondie te Black Blondie ngata na mona ngi na kanza ki dingwe po yo komi ya lobaka la locomotive qui filme mais yo déjà c'est filma qui peziki mais na comprendre te ozobeta idéologie ya dingwe ya Balotelli ya yo za ya nini expliquer na te siko omoni idéologie yo bato bele ba comprendre te batuninga babi mais obiju mo boye emenea jour mo bo masa na ngai René Makondele je sali en pensant quoi Yannick Bapupa obi ke ba bengi nga babi mais kaskito to moni ba look moko donc on dirait Balotelli on dirait dingwe zandeni ngabite look on dirait za bon Europe partout ezaka shenga quoi na minute do ngaka munana ngo mutu musuti mais bango baza ba champion bato babeta ba luko yo sko na ndule est-ce que yo zo dominer Scandinavie est-ce que yo Scandinavie ozo kumbela ngo hein temenga siko ndule na beta ngo na pona ga bon na ba free time quoi obikati yo ndule ba free time free time nga siko na minute onde na boye na déjà patron ya événement donc les jeunes les plus puissants quoi. On comprend? Donc moi mouke mais idéologie jeune donc patron ba jeune tout ya Scandinavie ngai. Na ndule ou bien na maramutu ndule balikonda banini balikonda ndule et puis donc grand patron ya osaranati. Ya ba jeune. Ya ngono moni na minute oyo na fungoli club basika biso na biso donc taba patron na ba jamaïcain. En même temps nduliste me fungoli boîte. Na fungoli boîte. Na kata Stockholm ou bien eza bina na kata Stockholm boîte onde eza boye siko pona olakisa ki patron na ngai ozuita la ba jamaïcain bangoyo ba tanzanien on comprend donc ngana patron siko ya masolo siko photo wana ndingo chi wana bando binisa basi moi genre ou bien ni pour niveau photo ebité bilinkulu pas au monde ngo ya na bana na ebité te mais photo eza na ngoka eza po ya tirer quoi mais eza na ndenga mabete Verex on dit mama rambo pour nos internautes Boboko ya Boka Boboko ya Boka 3W lobate osolo bata osolo ba bien te kitoko bongo ekumbake ezoya bako timbela di te mais photo eza na ndenga mabete pona kwa tirer kaka webi donc business esenga fo tamuta talibo ya bi boro eutu api boy mamoko idéologie muta yebi fona zala kuna le 4 ngale na tali na moni photo na moni ba jamaïcain na biseke noir na idéologie et o le gana boîte siko yo kaskito ne lo bi le patron siko pour la communauté au Tchénan la communauté na moni mutu te yo pendula ngo betaka pe ba yebaka te ezaka ya communauté nini na biso ningo salia ndingo lo biyo mo ba jamaïcain pe to bena limita ya z ningo chewana nasi momo Patrick azozwango azo comprendre idéologie ningo za na Scandinavie babi malili mele mo ebimi o senti que mo ipe ebimi mais masola kati ngande na yaki ka talaka fa vela sa muchachala dos fallait na fouiller ba singa ke kaski tonde asimbi butu na kati ya Scandinavie kaskito asimbi butu l'homme a 1000 casquettes mais siko yondo lobeta ya ndene ya rumba ya raga ozaka no lemsu bela po bino boyaka bomono nzoko za no mutu ya bela yango na ta Patrick Momo dansa ngona Léon papa na
T'es bon, Papa Rolls. Vidège. Hein? Léon Papa na Vidège. Oui, Nazui. Yo ba kombo kota Stockholm ezana ba. Il a trop t'es Scandinavia na ba kombo. Français les gars nga trop donc banana kocha anglais ou le anglais bo ba vite faut sous Sweden. Donc ils ont mburi ngai mais Léon Papa na Vidège azawana. Yo zo beta musique ni ba yeba pe ba ko situer yo. Pour ba kelo de odiam ba yeba bi ki woni za be école moko e ba ni déjà. Ba mais j'ai 33 au beta ba be école ngo. Sigo Papa Rolls ndenge zawana na bato ba Holandanga bozwanga pena bien quoi. Au casquito autrement dit Black Blondie. Idéologie sika. Donc eza ndenge wana quoi. Eza bon. Blondie ya mwindu. Ya mwindu sigo donc double casse. Donc eza blonde na ba noir. De beau comprendre mon solo donc Black Blondie. Pour y avoir mon bakoto, le Sweden, la Scandinavie, donc il y a anglais belé na qui Sweden, belé qui doit. Donc ma sola kati en direct. Sigo direct si y a mon na mère pe basala qui on a, bah mon niveau que Black Blondie. Black Blondie. Donc bah il y a 20 degrés ça là, bah on va quitter na. Ma sola kati à suivre. Mais sigo n'engue ezana Papa Rolls. Na zoanga bien quoi. Donc ndule sikoyo ezakana ba na ba jare belé quoi faut y ba public nini obeta na musique sans frontières musique sans frontières mais yo na ndenga sans frontières ozo okoti wapi nga siko musique na nga na beta ngo po nazalaka quoi na beta mingi ba kota wewe ba Gambien ba Sénégalais ba Suédois ba Tanzanien et puis na ba Congolais puis ba ne belé mindele ya Suède ya Stockholm donc ba lelanga ma be star na bango yo. On comprend donc tous amis balété na les seuls Black Blondie oboyebi hein les seuls jeunes donc les seuls jeunes quoi oyo atondi sa ba sala mindele nga beta ba concert ba 800 personnes bo vandi pena bo tige na beti c'est bon on comprend Nambogo Papa Rolls donc 800 personnes ba 800 coup de faire na lo ba archive ba journaux tiga na parler à Papa Rolls ba 800 personnes ba 800 personnes go bon sigo na obo bazela na Papi Weston na aliawa nebi que Prince Monzale hein ye azapena biso mais ya iba mambo ya bone ko kotelo abi wana petna nga na ko telete ye mo samba bitumba na ye Rigo Mambasa ye pa bi a kotelo te yo mo fo bunda bitumba na yo malgré bango baba pire puis basana ngai ouais bona mwelo mo Rigo Mambasa yemba ko bien te na ebi mais sigo ndenge zana papa bana Allemagne ba Orlando ona ba juna ngoi na pesi bango ba mbote place bazali ba besenga nde masolo ba kara mystique ba man ye asala ngona Junior Mundele na Paris 1000 bi objectif ya ndeko ya Papi Weston et puis Patrick Momoni ngazana bi ke lelo soit au Katinzadi soit au Chebi na filet bango tu ba poli salamu lo moko oyo ko accrocher et puis finalement no gite je vais na Suisse bon ngapé comprendre que Black Blondie azana Suède na kati ya Scandinavie azo contrôler po Johnny de Felandaza na iba ko moi pesinga Jimmy Weston na Rouge Bordeaux Johnny de Felandi ngano bitumbe bandi po yoza le roi de Weston ya Felandi mais yo yebika na zu ya Rouge Bordeaux ya Nkroko donc bitumba ngana yo oui mais ndenge zana Papa Rolls ngana yemba gamba mo changa te kwa po ngana grand star ya Scandinavie ya Stockholm quoi dans la minute oyo idéologie na ye nango ya sika o ya Scandinavie kangi partout po Scandinavie batu babulaka Stockholm tenga nasko star ya Stockholm oke ba province partout na za quoi donc idéologie na ye nango ya mikolo eza ya fungola je mais yo falo tu na ngana nu fungola je po na koyemba te sango tu na nga fungola je Papa Rolls na kende to ndene monsieur kata na to ndene fungola je ya oma solo na santi bomoko ya mboka ye penda fungoli je po te nalandaki nazana kati idéologie nga sisi ba question te ngalinga koyemba po sepelisa oui ngana surtout o bazolanda biso ba mère pe bazali malgré bikaka donc ba première dame penda quoi ton a vu ba mère était bambouema ba première dame mais à suivre boyo ba comme bango pour comprendre ba première dame bazaki awa siko fungola je wana eza idéologie yo nango na kati biso na biso na kati club expliquer nanu fungola je wana yo zolo banini comme ça chapson kunga moko to yo kapé niveau ya chant ouais pour mon nga malo bébé on a remarqué eza pena bongo go expliquer na fungola je ndé ouais au moins siko idéologie fungola je eza idéologie sikanga mna enango donc idéologie eza omoni na méchant mais na kitina muge po mboke la lagi quoi
baloba mboka na mboka yana bakonzi na ngoya bakonza mboko pe balinga siko na mukonza ba jeune pour patron na masolo tout club ezame idéologie fungola jeza idéologie ndenge nini oui bamasabaya bana mai oyo kana tena mutoyo oyo kana tena wana te fungola je idéologie sika ezaka bayo kana te boka tusubi bayo kana makanga je kasi yango na idéologie fungola je akanga je est-ce que ça faut ça ka binemi po je fungo te sikoyo fungola je za na ndenge nini ke po nga Suède na mona ngo lola ya Europe quoi Bruxelles te lola pe na Suède po so za na ba Bruxelles ba France donc oyolinga nde siko ya nde lola parce que to fungola je yo mo wele la sou lola te papa Bruxelles place bazali ba loba mais non papa Rose me mouton na comprendre ma ouais black blonde a comme siko bandal c'est Paris Cologne c'est bandal Paris c'est kin donc comment Paris c'est kin ndenge lobi yo siko komi comme lola lola siko na yo to ndenge lobi ma mbutu mais bazela o bo rapé nkunga po bino za bana poto malobe belé nkunga pondo mais yo na ka sala mouvement biso na biso ngai yo bandi na même temps côté titre nduli soli ko tikate mais ba yo na voix est-ce que ogoye Mbappé batu pe baye na ba soirée ndingo biso na biso ba yo ka pe ke no Black Blondie azaki wana na epi ko jeune ya bakota Scandinavie batu belé bazanga ba adresse solo ba na Scandinavie po bazwa goût Rigo Mombasa yo ka sonité Prince Montala yo ka sonité Stino Maemba balobi l'homme verbe ayo ka sonité ke ba petit ba so relève malgré ma sobe poussani Papi Weston azala pe ke non Suède pe nda défendre ngoti na suka chata mon kongati teme Rigo Mombasa yayo yangoyo le Prince Monzale 3 fois T 2 fois avec action Zoye moko McClintosh munanga kati quoi de idéologie fungola jeza idéologie qui est po lola lalaki siko to lamusi siko lola na fungola je donc Prince Monzale donc yangwana donc les 4 siko yo idéologie fungola je pour la première fois pas parole même na Paris Belgique et Salemate le 4 octobre ndenge zawana le 4 octobre ndenge zawana toza siko na combat catch ya ba DJ combat catch donc t'expliquer comme système américain donc bah on a ni tika catch bah on a cage na éviter bon on est des sportifs moi zawana ya bunda en Amérique na cage parce que yé bah on bet en marque non mais y a pas DJ parce que bah DJ on est ya Suède ou bien ça peut c'est les Inoya na piroger bah on peut ba ya déjà pour bien bituma ba DJ ya ba kini peut baza capable de recevoir visa ba ya lo ba na expliquer bituma siko combat ka cheza ndengwana donc même ba DJ tout ya ba France ya ba Belgique ya ba Norvège ya ba roya pe quoi mais combat ka cheza ki 4 DJ bo bunda na soirée mon quoi à partir à 21h03 donc yo siko yo robeta tam sou 1h30 2h mais na suka public muto a voté wana ngamo siko na tandi bango liboso public na binisa itro oye soki ba poni yo donc prochainement na besoin de DJ exactement on a combien na banida na 4 donc éliminer 2 non éliminer 2 siko ndenge za na donc soko za mwa muke ta DJ balele donc petit na biso ya congolais donc na combat 4 jours ngo DJ balele bon DJ 13 a masa mo angolais toi na Tanzania Makaveli Soka Denis do ya bukuta ba Jamaïque grand DJ ya Scandinavia Stockholm tout muto ayebie quoi bon DJ Makaveli vraiment de Makaveli qui te wana Makaveli te ye aza mystique yango papa Rolls na ngobo sa moi muke oyebi ke le 4 octobre et pour la première fois na Suède na Scandinavie et soirée avant 23h donc ba momi tout ba kota soirée au fele quoi donc les apena idéologie sika no esalema te mais osalema les 4 donc yangwana do mutaza ngate quoi yangwana oloba kaka les 4 wana ndingo lobi les 4 ya août ya octobre le 4 octobre ouais. Donc masoli ko zala wana balobi joli samba maman na vidège ye monika motema Léon papa na vidège telaka très digno vidège akangi masolo donc na kati ya Scandinavie bango ba kozala et puis JBK Medina bango pe ba kozala mais ce que yo mo ndingo zotala mambo ndingo zokende na ndingo zo boule esalamela
surprise ni ozolinga pe o proposer par combat na wakati osala wana na nkunga po nkunga tisiko na obwaki te kotana pe ndenge lobi ndenge osala eloko wana obio kozala kuna lokola jury mais siko donc siko côté chant po ngana yaki vimana oke Kaskito a chanter ouais papa poni bino ba poto bozala suko tchesuki boye allez omoni Patrick Momomba mokondo liste obimita ba titre belé mais côté chant na omona raté ba organisation na ndimi les 4 wana to mnanga pe ndimi nanga na moni pe chéri wana tshona na photo c'est bon ba DJ tout c'est bon mais yo siko na nkunga atenge nduliste poste na moni totika na bisongo na bien kebape les 4 wana okeba te papa role ça ya suswa pour ça danger quoi côté wana prince monzale déjà siko les 4 wana abunema mais siko côté nkunga papa tiki momo linga kende alembi côté nkunga nde boka nanu yo osaba chanter la machine te comme technologie ça va na ceux de vanda ba Nokia ça kabinot bato baleka ba kolta po ba tshepso na mbriema donc siko technologie vanda siko yo ozana no ba matsako ba vona studio allez oye grand DJ bani ba aussi ça peut sous concours mais boka na mon kunga siko nkunga yo linga boka la kunga joli samba maman na vie déjà comprendre pour atali côté nkunga ka ozo boka te yo siko linga boka world ou bien na beta rumbo lingo yo kanga na blondie black blondie black blondie donc tozo mona to nima kamtu mais kunga po jibeka medina rumba ou bien world na bité ngana de na ba pima ke no Kaskito ya nini akobete lo nini vimanga vima les 4 kana na so avion na ya taka risque Scandinavie bolingo eza ya mama ngoya oho bolingo eza ya monzale mon amour bébé yolingaki oyebanga bien ke nazawa yo chéri nanga yolinganga kole naza mama bébé aza mama bébé papa Rolls Kaskito obina okikani ba debia Koffi Olomide bolingo ya mama pembeni ya bébé bolingo ya bébé pembeni ya chéri eumela bolingo ya mama pasiantima soki nakanisi tango nazalaka bebe meme nakobela kasi sheri akobondelanga naliata bilei mpo nalala mwa bien mbali boso na Scandinavie na oki rumba Scandinavie na sentirge Kaskito wa matata telaka ke oza fierté Congo ole rumbe bunga na Scandinavie na ba neige ezakawa na ba moyo ni niveau mabanga na mboko yo donc telaka donc ngana sepeli ke rumba malgré neige et bungiti etike lokwa mikwa ba dinosaure donc yo ndozo bisango en tout cas ngesenga plaisir na bisaka toute la communauté bana to ya Scandinavie bo soutenir jeune moyo parce que lui azo osé et puis azo perpétuer nde balobara tradition na biso ngaka saka obetela nga ba ragamba jingi na ye babilo na sala kana ma betina rumba pour la sanga pena et pour vérifier pour soza congolais pour bien boya ka boyo che dingo biba congolais ba telisaka suki yo telisi suki oyebu comme le sope congolais mo pe bulo pe pouvoir to pesi Kaskito na suka filme donc ngai fala portugais jo bani ombrie pe biso comme soki nini mina sema tant vérifier bo kiso ilango kota suka Tanzanie papa Rolls ya ndengwana te quoi donc na sentir que ozapena mwana mboka on yoki moi ki Koffi et ça linga bien tenga siko na parti yo monte le mona beti pe ki fali na go ki fere pe zali kana kachona no fali na fere pe zali ngana chanteur animateur na betaka tout quoi mais fere na fali na oreille bo to ça bo pour na fali tellement tout droit tellement tout droit ngana bon so micro siko c'est là moi qui fali tout le monde non ndé luketo ngozo ningana est-ce que oko sape ki fali obeta na fali pour fali ba oyebele na luketo te bonga siko ndeza wanga na star na kobina bina pa mbate quoi ngaso na obina fo mbongo donc public ba otala yo public ba prochainement public etala nga boye bizwanga bien prochainement na kobina première mission na zonga bien me fozo li tutu webi na bangi yo na moni artiste donc faut attendre yo ba tout public il faut sentir que muto ai pas parole sur yo yebi quoi pas danger mais siko pourquoi ça monte mo lo mo pour pas se pela pe ouais siko na ça bon qui falit tuni qui falit na beta qui falit obeta ki fali ouais non obeta ki yo ki fali siko ki ngana ki fali sangani
Yo dérange à côté. Te eza bongo on ngana passe partout, ngana artiste, ngana professionnel. Falina yesangani. Bolingo ya mama, pembeni ya bebe, bolingo ya bebe, pembeni ya mama yezo umela bolingo ya mama. Pasiantima soki nakanisi tango nazalaka bebe meme nakobela kasi sheri kobondelanga naliata bilei po nalala moi bien. Déjà maboko quand même. On a baïka ngana zoka ki kofi na oki ki falite. Ah bon? Nazoka bon kofi fali pas mon na kofi. C'est que eza pena bongo. Vous mo que non kota ki kofi po na moni ke simba mbala mo. Eza pena bongo, eza bongo papa. On a oki ki kofi na oki falite. Mais na minute nde na lobby ndule et ebeta ma eza na nume toza ma solo ya biso na biso. Ya onde mutu eza donc na sentir les quatre boye belé club biso na biso donc batutu ba ozala wana et oza soirée mo kitoko kaskito yeyo to présenter bino ye en tout cas ngana na ravi na Scandinavie na côté un jeune mo a maîtriser rumba mais mingi ezaye kaskito l'homme a 1000 casquettes pour ya double casse ba casque na ba casse pesa na kati au niveau de mais minga ina satina suka ça fait si bien mon pas mbote relève ça assuré donc ninga to lubaka Prince Monzale toujours yoebi nino ba good job ya Patrick Momo grâce à yo et puis mutunanga pena masolo rigo mbasa balobi besclave balegela ki wana mais biso to est libre poto yango ici c'est poto Scandinavie check on peut se tomber na fanta moi batunanga ko ouais vas-y bon mutu pena na ko pesa mote mutali boso ye moko donc le Prince Monzale quoi. Pour nos internautes, 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Donc si tu es simbi ma solo, totali na ngamu nazwa sunani bien. Maclintosh, mutu na ngai oyebi, nazusi William, batu na nga bangwana do ba chéri tout ya bien, Miss Lala, Stéphanie, bozanga te, club biso na biso chaque une fois par mois, donc c'est du show quoi. Donc Lola et Lamuki, Papa Rolls, idéologie, tout le monde les quatre. Masola kati nena lobaye kaskito, ndenge to lobaye kaka, donc oza ba Scandinavie en direct de Favela sa Muchachalados, ndena baki souriante de caliente, kumeda de l'arta, sauce la pulanganda, chaud dedans, chaud dehors, na pesca bambote, Ranger Smith, Hello Mundo, Mundelendele la Negrita, Masolo ndenge ezali kaka, ekotika la bongo et puis Yemoro Patrick Momo ya Bomoko ya Mboka et puis ba partenaire na biso na Nenga Masolo ya en direct Congo number 1 na kati ya Parigo et puis RDC Congo ya fait nanga César nga di Kleboa Masolo ngo babi petit kaskito babi fungola G idéologie ba na Scandinavie tina petina te ba wela yo ndingi est-ce que nga na faire ndingi na omoni kaskito ndingi te c'est doit ngaite check à suivre. Prince Monzale na Leli. Kolo si teza kaka moko kombo nango pe bo moko ya mboka.com so lingi ba message makambo nyonso ba publicité olingi omona na pe bien ya kaka na site na biso www.bomokoyamboka.com esimba mina ye moko digital momo yepe.com no mona ba ser na biso Jili do mona ka basi kitoko na mibali kitoko talaka yo mo bino mo botalaka bomokoyamboka.com. Merci beaucoup ma soeur. Pour nos internautes, 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Lobate, osolo bata, osolo babianta, kitoko bongo, ekumbake, ezoya. Ai! Bako chimbeladi.
bomokoyamboka.com. Hey, digital oba mama. Bomokoyamboke betingo ngangiriri bapeti bolongwa nantela bomokoyamboke fiakola fiku fion. Bomokoyamboke fiakoli fiku fion.